Na kombo ya tata mwana pe molimo santu bana ya paroisse ya Saint-Ouen topesi merci na biso nyonso tu na ndenge bo permettre biso tokotana bandako na bino na bakurana kimbangise nyonso tu na bandeko nyonso bakolanda video oyo ya solo topesani rendez-vous le 16 août ezali pe mokolo monene na kati ya lingomba na biso ezali date ya transfiguration ya papa dia lunga na papa Fuma Mbanza bana ya paroisse ya Saint-Ouen bakimbangiste na banokimbangiste tomoni video oyo etamboli na bareseau sociaux totali bilili ya etandi totali video ya espace oyo tozali na posa to somba yango bien wana to akiriri yango esepelisi pe mokonzi ya bule pamba te bilili oyo totali mokonzi ya bule si atala yango wana lelo toye kotalisa bino koloba ete tobongama tozala makasi dimanche ya le 16 ezali dimanche oyo babengaka yango dimanche oyo kozala fatal. Ça passe ou ça casse. Dimanche, tous en antitsani. Batatana ba maman, ekolakisa visibilité na avenir na biso na mikolo ya na kati ya France. Yango na tosali vidéo oyo ya sensibilisation pour te comprendre mission oyo papa Simo Kimbangu Kiangani apesi na ngai na yo na kati ya France na ngonga oyo na paroisse ya Saint-Ouen to sala yango mwana ya paroisse ya Saint-Ouen zala misu ya kofungwama Fuma Mbanza lobaki soki balobi kanga misu kokanga te makambo tozali kosala batata na bamama ezali bolamu ya lingomba yango wana yo moto oyo comprendre ke likambo tozali kosala lelo ezali bolamu peut avenir ya lingomba tia mayele na likambo oyo elekela biso na misu te échappe yo te epesa biso mayele pe makasi ya koyeba ete lingomba avenir ya lingomba ya lelo ya paroisse biso neti kosala yango lelo po lobi bana na biso ba souffrir lisusu te moto ya mayele abongisaka avenir bato oyo balona banzete oyo toliaka ya fruit misusu bakufa me biso tozobénéficie kolia fruit yango wana mwana ya paroisse ya Saint-Ouen croyant kimbangiste yeba ete nous sommes que des passages dans ce monde nzete nini oyo ozolona na mokili po lobi ntango yo kozala te bato oyo bakozala babuka ta fruit yango wana mwana ya paroisse ya Saint-Ouen lona nzete ya kitoko po lobi soki ozali te bato ntango baza kozwa manga baza kozwa fruit baza kolia baza koremercie yo pasi oyo tozali komona lelo papa Simo Kimbangu na mongo ete fo sila yango wana bisika nyonso okokuta yo video oyo lia nzete ya bololo silisa likambo oyo papa alobaki tokosambela na bametro me metro ekomi na terminus batata na bamama kita tokomi na objectif ya tokita po metro esuki yango wana mokolo ya dimanche batata na bamama mingi ya koloba ezali te po toyebi ete moral eza au zénith tokosala kaka nde accomplissement ya makambo oyo toza koloba ntango nyonso tu bilili tomoni tolala pongi te mabondeli mpe tobosana te pamba te monguna atelemi azali kosala par tous les moyens po ete likambo oyo esalema te po ete likambo oyo ezwa nzela te me yo moto oyo comprendre
ozala na pembeni to na musika sunga papa Simon Kimbangu Kiangani. L'église kimbangiste en France est en danger. Mais bato nyonso to bako comprendre na mokolo moko te. Tokende na classe l'échec azalaka. L'échec po azali zoba te, mais à comprendre ndete. Yo lokolo comprendre kende classe, sauter classe, leka na classe o batikeli batindi yo. Po yo zui. Moto yo pas zui te. Ko déranger baninga te. Sala makasi tika la place balobi. Banela lobi lero ko comprendre ko mata kaka classe. Système ezande ya mwana. Moto ya comprendre taza mabiti. Aza pezo bate. Mais tikela moto ya comprendre tango avancer pour que lobi yo lero ko comprendre. Olanda ye. Erreur ezali kaka na moto ya zu train aza ko sokende à l'opposé. Ko kende à l'opposé te. Moto ya bungi malamu uto tikala wana. Mais soki ozwi train ozo kende à l'opposé à place ozo ko koma ozo lingo kende tike koma ka cher. Bato ba comprendre te bo s'éloigner te o tikala ka wana. Tunaka bato nazo kende place boye na bungi. Po ko kota na train soki ozo kende na nord train o kota ozo kende na sud batatana ba maman billet koma ka cher po zonga. Ko kende musika te fanda wana. Tango ko comprendre ko zaya ko bunga au trajet ko zala mulai te po zonga na nzela. Mwana ya Saint-Ouen zala mayele. Croyant kimbangiste pe zala mayele. Na lobaka la foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole. Ce qui opesi li toi na yo na moto oyo aligné intérêt na ye akoyebisa kaka makambo ya ye opesa ye raison. Makambo tozoluka raison te mais tozoluka desika vérité ezali. Tozala mayele topesa papa Simon Kimbangu Kiangani esika wana imuka yebi ndenge nini nakomemela lingoma na mikolo boya. Esika nyonso video yo kokuta yo ete ya yo epesa yo mayele oyeba ete nzambe alingi asala na yo likambo kolala pongi te kozala goyigoyi te. Les laboureurs et ses enfants toyebi likambo wana ndenge nini ezalaki yango wana bisika nyonso ozali ti tokoma les 16 mabondeli kotika te. Tia paroisse na mabondeli tia lingomba mobimba na mabondeli po ete toujours traverser période ezali difficile. Mingi bako comprendre mingi pe bako comprendre te. Likambo nzambe etambolaka ndenge wana. Totie likia na mokolo ya dimanche tokolakisa na papa Simon Kimbangu Kiangani ete oyo pesi na biso tozali en capacité pe en mesure ya kosala yango na kombo ya tata mwana pe molimo mosantu. Amen.